Habilité. Habilité, la journée, il y a les 25. Baninga bako soye nandaku, babima ki momuke. Après, babandi kozonga, bakomotika mutu na porte na ye. Batika ki na moi choc moi pembeni. Après ba kotika ye, a komi juste na veni na ye. Abi bon nga kitika sibotika nga a kwa na komi déjà. Batiki paye. Koya a comme na porte le pango skazalaka. Après batou ba voisin ne babi ba yoki makelele. Après makelele ba yoki ba balle. Bon. Na yebite eloko nini elekaki. Asalaki nini po akendeki ne koluka nde batu nyonso balukaka. Po azana bana ne awa kuna kene koluka azape na mwasi kuna te mwasi daza awa na bana ye. Voilà. Eh bien, c'est un garçon très courageux. Qui vraiment n'a pas objectif naïe. Donc, aïba koluka, oya ko ponate musalate, yé pour lui, c'était avoir quelque chose pour survivre. C'est ça, Claver. Donc, musala nyon se bandai ko yé la yé na liboso na yé. Il fait. C'est un garçon très courageux. Bon, on ne peut rien. Nzambi va mettre en temps à circonstances. Salut à tous les internautes qui suivent cette émission. Bosolo Nabaye Bakinda Sango, Bosolo Nabaye Bakinda Sango, je suis où? Je suis au lieu de deuil et pas ya maman Nabiso et Bakata Oyabungi Sibongo de Kunaya Mobali Namboka en Frédicide. Comme vous voyez derrière moi, son frère vient de nous quitter depuis hier. Donc, moi, passe dans mon thème à quitter Bisoka Andenge Mokope Papa Nabiso Defao, à quitter Bisoka Kalobi, pas ses amakasi parce qu'on n'a pas voulu surpasser ça. On s'est dit que tous les capeto kabola mawa parce que yé peza moko na ba bakenda sango pour être total mama e bakata bongo na ba bilili na biso na ba itando na biso ya ike to sepela na ye na e bakata ba couleur na ba pièce belé. Maintenant aujourd'hui elle a perdu son frère. On n'a pas dit que toko l'exango bongo, c'est pour cela on est là. Et je vais entrer à l'intérieur avec Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles beaux caméras et moi et lui to me campé ko interpeller bato famille maman na bango maman et bakata et d'autres artistes comédiens oyo baye bongo ko assister maman na biso et bakata balobi bakoti kandeko na bango bongo te bakoya bongo ba assister ye to utaki na bango bongo na enterrement ya papa Shaba ope atika kibiso mokolo eleki to yaki bongo to zalaki kuna après là-bas to ye bongo ko chité awape et pas maman et bakata. Là je demanderai à Dieudonné Maweja qui est derrière ces belles beaux caméras qui m'accompagne. On entre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Bonjour. Oui, n'a pas si na motema. Na moni obongo na matanga olandi concert na yo mama ebakata oya bungisi bongo leki na ye ya mobali na mboka ya Fredicide. Selon quelques recherches, vous avez connu le Messier, vous avez grandi aussi ensemble. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu comment était le Messier, comment c'était fait pour to bungisae na ebete za bongo libota moi pasi kotuna moi makambo ya kati me tolingi toyeba na biso na baye bazolanda biso na etando ya ike baye ba bongo elikaki boni. Merci beaucoup Glaver Diboué. Nayebi parce qu'on a grandi ensemble na Kauka, donc biso na na Kauka. Naba Ebakata, notre collègue Sikamoko. Donc, Naïbi c'est un garçon très courageux. Oh, qui vraiment n'a objectif naïe. Donc, Aïba Koluka, Oyabanai Koponate, Moussalate, pour lui, c'était avoir quelque chose pour survivre. C'est ça, Claver. Donc, Moussala Nyon, ce bandai koye la na liboso na ye, il fait. Donc, c'est un garçon très courageux. Bon, on ne peut rien. Nzambi mouraza mettre en temps participer à circonstances. To PCK merci. To PCK merci. N'est pas permettre l'ikamo et salama. Mais ça fait très mal dans la famille. Na bisoba collègue ya maman Nicole et ça la passe mingi ko bungisa oazali cher na libota et puis na mboka musika et bon quand même beaucoup mon attendait qu'on a bino bon enterré bo ebiki to enterré de qu'on a biso na cimetière tel mais c'est dommage na famille Diboué oyo nde on a mwa kunda musika ils a vraiment passé. Donc voilà. Tout ce que je peux dire pour le moment. Voilà, merci Papa Alain, vraiment merci, ça fait mal. Et je vais passer là où il y a Maman Ebakata, je vois que c'est un peu douloureux, mais je vais essayer au moins de parler avec elle. Je vais essayer au moins de parler avec elle. Voilà. Oui, bonjour. Maman nayebi ke eza na pasi na motema parce que kobungisa mutu oyo aza bongo motuya katikati na libota ezalaka pasi na kati ya motema mais bosenga na biso ezali okoki ko relater biso na mangonga ike koyeba ete ndeko atiki biso elenge makasi boye liwa ezolaki bongo eske abelaki to pe ezali kambunini oyo eyelaki parce que baye ya mikili na poto nde babengi biso pe batindi biso toya ko assister yo bongo na pasi oyo esuyo. Ok, merci. Un Claver Diboué, Kachama, habilité. Habilité, c'est une journée, il y a les 25. Baninga bako soye nandaku, babima ki momuke. Après, babandi kozonga, bakomotika mutu na porte na ye. Batika ki na moi choc moi pembeni. Après ba kotika ye, a komi juste na veni na ye. Abi bon nga kitika sibotika nga a kwa na komi déjà. Batiki paye. Koya akoma na porte na pango skazalaka. Ipara yo kai babenga ki bon, nga nazalaki kuna se plaster mais bato bazalaki ba voisin ba yoka kipo ndenge zala ba mamda ko ndenge za so ba bengi muninga neti na babutu so kimi eza boyoka. Après bato ba voisin ba bi ba yoki makelele. Après makelele ba yoki ba bal. Bon. Na yebite eloko nini elekaki. Asalaki nini po akendeki ne koluka nde bato nyonso balukaka po aza na bana ne awa kuna akende koluka aza mpe na mwasi kuna te mwasi naza awa na bana ye. Voilà.
Donc babomi donc bamonaki aza mutu taza nyama baboma ye na masasi nde baboma bato na zamba likambo te me bato bakufi babomi eloba bango bakufaka te nzambe akota likambo yango mpe baza modi ti na 4e génération bando kufaka liwa oyo leki nanga kufi. Voilà, c'est choquant. C'est choquant. Je n'arrive plus à la poser trop de questions parce qu'elle n'arrive pas à parler. Elle a des larmes aux yeux. Là, je vais faire passer le micro à d'autres personnes. On va assister Maman Ebakata. On va essayer de parler avec eux parce que elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup pleuré. Je la laisse le temps de se reposer un peu. Je passe mon micro à d'autres personnes. Vraiment, c'est douloureux de perdre un être humain très jeune qui a laissé sa femme, sa famille et ses enfants. C'est vraiment douloureux. Voilà. Bonjour Papa Tridon. Bonjour Karachou. Voilà, na monio bongo na matanga oye ko assister collègue nayo, consoeur nayo, Maman Nicole Ebakata oya bungisi bongo ndekone ya mobali azana no elenge makasi boye pasi na motema. Moi ça me fait un grand plaisir comme on a qui est aux ala kinabino na enterrement ya Papa Chaba directement vous avez passé ici na assistance ya Maman Nicole Ebakata et moi ça me fait moi et Sengomo comme on a qui vous assistez bande konabino et Naïbi qui est coordonnateur, il y a chaîne, il y a Maman Nicole. Est-ce que vous avez une relation, vous avez une relation moko na papa oyo auti kotika biso papa Claver? Non non, avec une relation mais sauf que comme ali petit Ryan Nicole, elle monanga. Donc baba yana surtout kuti bango na musala oyo donc voilà. Et mingi nana que non tu assister à Nicole état que grandir auto côté na musala o. Deuxièmement pour l'instant elle est que coordonnateur et bakata officiel donc voilà tout compatir na famille d'Ibonio ensemble là bon voilà. Merci. Na sepeli touti na matanga kuna ya Papa Chaba. Moi na lobité que on va faire un trait de solution parce qu'on est na kata matanga aussi. Mais pourquoi Papa Chaba to lié na lupangwa famille? Là, il faut que le papa Masumu n'a posé l'ombre poser une question. Voilà. Ok, voilà, merci. Merci, je vais faire passer mon micro à Papa Nzaou qui est à côté de moi. Je vois que Maman Bijou, la reine, m'a laissé la chaise. S'il vous plaît, ma chérie, vous pouvez passer un peu, vous poussez un peu là-bas. Papa Nzaou, bonjour. Bonjour. Tosalaki na yo na RTNC directement toye toshite awa na matanga ya Maman Ebakata oya bungisi bongo ndeko nae ya mobali. Votre assistance là ya collègue par collègue biso na KM télévision et sali biso et Sengo Makasi. Est-ce que vous avez une relation moko na Papa Claver? Bon, avec une relation a été sauf que Nicole Ebakata aza ya na biso hein ya musala aza ene azali mwana oyo des fois to partagearane makambo belé oyo ezali ya privé ça n'a rien à voir en théâtre ceux qui ont un problème to kabolaka ensemble des fois azali na père spirituel na ye mais ngana na conseiller spirituel na ye donc to partagearane mingi Nicole Ebakata Koka Sango oyo vraiment naza choqué makasi et puis na ba moment ba fête pendant que ba tozo fêter biso to na matanga to tu kokunda Papa Chaba to susu kokunda ndeko na biso donc to esukolela plutôt ndeko na biso parce que matanga ezana nous commentaire au sala mingi ezate ezaka ke ya Nicole azali azamutu azana motema ye force nae c'est le cœur ayebi ko compatir na bato ayebi ko partager na bato ayebi ko pesa conseil na bato non seulement na ba leki même na ba massa nae promotion nae génération nae na assista bango trop ndenga ko pesa bango ba conseil aza mona mwasi mo malamu et lorsque aza na problème eza penza ya biso ba comédien lolengi oya azala na biso
problème na eza problème na biso. Voilà. Ok, merci, c'est vraiment choquant, c'est tout le monde qui n'arrive pas à parler. Là, je vais me reposer un peu. Je demanderai à Dieudonné Maweja parce qu'il y a des gens qui viennent. On va commencer toujours à prendre des interviews, de savoir comment ça se passe. Odey, je suis là et je vous dis toujours de continuer à suivre cette émission. Bosso na Baïba Kenda Sango, Tobeta toujours la vérité na Baïba Kenda Sango. Ezape moko ya oya Kenda Sango et bakata ba couleur biso na bino to sepela na ba pièce na salaka oya bungisi bongo de konya mobali ya kufi bongo na liwa ya pasi makasi oyo ki afanda ki kaka boye a outi quelque part na fête kozonga e kozonga ndako kaka na balabala tango akokota po ete akende bongo na porte ya ndako na ye batu oyo ya minduki to pe bato ya miso milai balandi ye bongo babomi na masasi eza pasi pe mawa komona ete elenge mobali akufi atiki bongo mwasi na ye pe na bana eza pasi. Famille esengete justice ya nzambe sala pe justice a mokili sala balobete la police mboka na biso babi politique na biso babi bakonzi mboka na biso fo bolandela ka muto akufi libanda ya mboka babomie na masasi bino pe fe pe bolandela ka ngo boye baka kufeli nini monsieur zaki mindele to libanais nde babomie awo ngomona ba libanais nyonso ba ye na loso bakimisi na biloko akolia nyonso po eutaka na mboka na bango. Voilà, je dirais Dieudonné Maweja à Panza caméra. Voilà, merci beaucoup à tous les internautes et au Bazaki Bongo Ngonga ya Kota la biso netando ya Ike na bino. Vous nous avez regardé dans vos postes téléviseurs. Botala kibiso bongo na ba téléphone na bino. Bolanda kibiso bipai na bipai matondo mingi bipai ezwami bino. Et là nous sommes à la fin de cette émission. J'ai dit d'abord merci à Dieudonné Maweja qui m'a assisté des débuts à la fin. Et kakandenge na lobela kibino nous étions là-bas. Awa to beta ki bongo lisolo ya ndeko ya mama ebaka Papa Claver oyo bongo asili kotika biso akufa ki bongo na mboka Afrique du Sud liwa na eza pasi pe mawa po ete atiki biso azana nu elenge makasi. Là j'ai dit merci à papa Serge Bofende, bon rétablissement à toi papa. Merci beaucoup à Dieudonné Maweja qui était derrière ce bel et beau caméra. Merci à Yagile Maïndou le manqué de Paris et merci à vous tous. Quant à moi je vous dis bonsoir chez vous.